liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya Nzakomba Olenkumu na kombo ya Mawejanangila akonga mongali chemaunga mbunga pe na bakota nyonso ya nguya oyo bakoko na biso batikelaki biso nzela na biso ya lobiko ya tango nyonso butu pe moi solo se solo mukolo mwa lelo ezali mukolo yesengo mukolo ya kosepela na mbotama ya moko na biso limoniseli ya mbokoko mangongele tina yango wana tosangani mukolo mwa lelo pona kokanisa ye par rapport ya maele na bwana nyonso oyo atikelaki biso par rapport ya linongi to pe vision oyo afongolaki misu na biso bilenge ya nkoto mibale pona tokundola bozindo ya mokili ya molimo pe ya mokili ya musuni ya bakoko na biso loposo moindo totombeli nteke malamu nteke malamu nteke malamu na bakoko nyonso ya mokili mobimba na kombo ya Banque de la Sagesse, les grands map monde. Tobaki pourquoi babengi ko mangongele map monde. Map monde elakisi mutu o amemi globe terrestre na maboko naye. E wande babengaka map monde. E yetango tovandaki naye alobi biso nyonso o tozana toza ba map monde. Pambate ezalaki kelasi munene o esangisaki bilenge ya 24 communes. Pour une initiative ya misala ya lutte contre la pauvreté. Yango tolini to ebisana mokili mobimba ete kimbangu oyo tolobelaka mvuluzi kimbangu parce que biso tobengaka e simo te. Simo ezali kombo ya ba colonisateur. Kimbangu aboyaki kombo na ezipama. Alobaki na principe na caractère ya spiritualité ya bakoko na biso loposo moindo epekisami makasi bazipa kombo na yo donc nde tozana ba kombo na minoko ifanga na kombo bomoto pe bomoyi na biso etambo na nguya nyonso kasi soki bazipi yo ozalaki kabongo bakomiso Michel Kabongo ça veut dire kabongo bazipi ye ale Michel ndakomi ko régner likolo na yo voilà le pourquoi tozali aliéné mental to pe tozali na colonisation même spirituelle parce que baninga batie bakombo na bango likolo na biso et tant tozo benga na bakombo wana tozo sande propagande to pe tozo kopesa bakombo wana lokumu ale bakombo na biso ezonga sima moye bakoko na biso bapesa biso bonheur oyo babombelanga na ezate siko bakoko wana balobi pona bapesa biso bonheur il faut toza na maele na bwanya ya koyeba kibobiso na bozindo nyonso pourtant babando kabela biso okay pesa ngo su ba pasteur te tomba kabela biso boke pesa ngo su basango te parce que balobi babanda ko kabela biso kala na bandoto pe na bomoto ozana pasi bo babimeli yo na ndoto to pe na bomoto ba biso tala zwa makasa na sana ngobo zwa saki wana na mbongo na kati ale mutu tonga ozwa ngwa ke pesa pasteur envoie mi nango yo moko tikali mobola nde bakoko bakanga ba porte nyonso po to nyokwama tango to konyokwama so epase leki nde to koluka siko bosolo ya kibobiso oyo ekobimisa biso na pasi nyonso tozali komona donc tembe ya bato mokili lingo sila yango tobike mvuluzi kimbangu banda le 12 septembre 1887 oyo papa kuyela nzazi muyombe na mwasi na ye mama Louise Makese balokotaka ye kuna na zamba ya Manyanga tamba memaki na mission protestante ya Ngombe Lutete kuna bango babokolaki ye pe babatizaki na kombo Simon kasi tanga kolaki na 1914 atelemelaki bango babenganaki na mission ça veut dire na ba parcours akimbangu nyonso ndenga sali depuis 1887 jusqu'à le 12 octobre et ça dans 2 jours le 12 octobre 1951 nde kimbangu akokisaki 64 ans d'âge etant akokisi 64 ans d'âge ayebisi bamindela lobinga boloko esili il faut nakende pona kosangisa bana bilaka onga na kotinda pona bakata makambo ya mokili pona bakangola mokili babikisa mokili balongwa mokili okati na pasi bazongisela batu nyonso tu bisengo ya bomoto bwa bango tala tina onga na sikoto ye donc toza lokola bakimbangu ya suka parce que a travaillé na 7 faces première phase ezaki na puissance nango oyo ya travailler laki
deuxième phase ezali na puissance nango, troisième phase, quatrième phase, cinquième phase, sixième phase nde ezali mangongele wana otomoni oye ko sangisa siko biso parce que na 1951 na le 12 octobre Mbuluzi Kimbangu ayebisa ba mindele nga boloko na nge sili pe apesi bango sangwa liwana ye abi nazoko kufa kasi nakozonga na mokili po na kosala continuité ya ko préparer siko ba onga na kotinda po ba yo kata makambo mokili ba ya kosambisa nde Kimbangu wana akufaki tango akufi ba mindele ba précipité ba juillet ba pasoli lisusu na mutu tina libumu pona basala autopsie ba identifier to ba analyser cerveau na ena biloko ninyo so ya kati bando travailler nde nini tant ba pasoli corps wana o yemo kwa mikufela ki po alakaki bango déjà ke ngai na okufa apesi na ba air kasi bango ba jwi nzoto wana basali yango autopsie lipaso banda na mutu tina libumu pona ba yeba cerveau o ya bando travailler nango zo travailler na nguya nini kasi bamonaki biloko nyonso ya kati ya nzoto ya Kimbangu wana elimwe cerveau ezate michopo ezate bamonika poswa pamba na misuni so événement oyo basalaki yango pe na bakongo kuna na zamba ya Kisantu na le 3/11 1921 tango autaki na prison ya Mbanza Ngungu na le 3 octobre 1921 bakangaki lisusu bameme na zamba ya Kisantu nde bake pasola na mutu biloko nyonso ya kati ya nzoto elimwaki etikali poswa pamba nde bafabrikaki croix moko ya nzeta bois noir ya 9 mètres baposer corps wana tant baposer corps wana croix molili ekotaki partout et bamemaki croix wana ti na mboka babengi Mbata le 3 novembre to fêter awa 5e centenaire moko o batiaki Kimbangu na croix et 6e centenaire Kimbangu asekwaki sima mikomi tout les 6/11 mois 1921 abungi kuna na bakongo ayeko bimamba mona Kinshasa na Matadi Mayo nde akutanaki na Koko Kibala pe atikaki babilembo eza kuna e bilembo ya Matadi Mayo église kimbangiste nde mte bombaka pamba te tokendaki plusieurs fois pona tobikisa Kongo bakoko balobaki tofongola bizibeli ya ndako wana minei pona ba guerre si la même na est bazoyoka biso te mais bato bazoko kufa mbongo l'état zoko bimisa mbongo bengisa ba militaire ya Amérique ya France baya ko bundela biso me bitumbana tolobi ezaka politique ekosilaka te parce que ezali créé par les multinationales ba Bill Gates bazana kati ba makambo wana nyonso batu oyo ba exploitaka biso to bengi bango ba impérialiste bazana ba société na ba France bazana ba société na ba États-Unis lokola ba société na bango wana ezoko fonctionner na ba minéraux ezoko uta na ba zone minière africaine c'est que bazana batu na bango baza kuna à tout moment gouvernement nyonso ekoya bando kotia ba gouvernement panzi likolo po ba gouvernement ne lukasko ba aide militaire pa ba européen do eza ba copie basala asiko tolobi ke to bunda spirituellement to fongola ndako wana église kimbangista bombaka ezali gâchette de la grande puissance de gloire esika 65 prophètes noirs balimwaki 32 basi 33 mibal et ça la libulu ezanga profondeur siko libulu wana ebimisaka mupepe siko bako babi to fongola ndako wana pona Kongo ebika Afrique ebika mokile bika ba guerre si la parce que ndako wana to fongoli yango minduki nyonso ekozala bloqué eza en puissance ya ko absorber ba explosif nyonso na ba bombe asko toke tolobi makambo wana église kimbangisa kangisi biso akose biso makambo na gouvernement ya Kabila le père et te biso toza ba rebelle tolingi toke buka ndaku na bango nzoka tobi ndaku wana ba minene mbakanga bakoko na 1717 wana église kimbangisa ezalaka te et bakoko wana balinga ba mema bango na Rome parce que bazaki bakoko o bazaki ko sala la divinité kasi tamba koma na bango place wana eza lokola premier marché mondial des esclaves avant Zanzibar babengi yango marché mpungu kuna batekaka bato balobelaka nzakomba bato balobela mvidi mukuso bakuti oko zolo bakombo nzambe bato bajaka bato anyoso nde bando kanga bango bamema bango na Rome pona bazwa mayele o bango bazaki nango ya bonzambe de façon et permettre bango ba créer ba religion ya démagogie yango bike Kimbangu azaka na nkamba te Kimbangu eza kiangani te parce que to mwe bato kimbangisi bazo ko précipiter kuna o kiangani ye wana komi nzambe bon ye wana peka lisu Kimbangu te Kimbangu azalaka mukongo te Kimbangu alobaki na le 12 octobre 1951 tango akufi baminde ba pasole na libumu tina mutu batabo biloko nyonso ya nzoto elimwe
le temps bazolinga sikoyo batonga nzoto wana pona bamema yango na mboka na bango na Europe batala boye nzoto wana elimwe bamoni sikoyo Kimbangu en personne asekwi sikoyo na tenue militaire alobi boloko esili nakei pona kosangisa bana na ngai bana bilaka bakoya pona kozongisela mokili to pe mutu mwindu mobimba ya bomoto na ye nyonso abungisaki ba moko azwi nzela tanga siso pesa bango message nde akende kokota na kati ya mai ya Lualaba abina sima mikolo ezali koya na kobotama epa ya soldat moko boye soldat ngo akozala mutu ya Équateur kombo na ye kozala matiti o etambolaka likolo ya ebale dans ce total matiti etambola likolo ya ebale babenga yango ba Kongo asika siko na bamboka Équateur kuna na munoko na bango babengi yango mangongele talatina oyo biso to betelaka mangongele tolo pamba te tozalaki na ye pe alakisaki bilembo ya motindami mukolo lelo ezali mukolo ya mbotama na ye abotama na 1964 Kimbangu alobaki soda wana koya akozala mwana 64 ye moko Kimbangu alimwaki na prison Lubumbashi na âge à 64 ans. C'était le 12 octobre 1951. Donc bakosa biso te ke ote voilà nzoto Kimbangu papa diangenda ngende kozwa o papa diangenda ngende kozwa ezaki tripotage européen bapesa ki falsification bapesi ekeko. Ça veut dire au moment en Nkamba ezekeko parce que ba manœuvre nyonso basalaki koma Kimbangu akufi na 1951 ba mindele ba publier ka Kimbangu akufi mais ba retenir nzoto wana de 1951 jusqu'à 1960 parce que il y a qui en 1960 na Kinshasa le 2 avril ezaka un samedi na 16h mais ba manœuvre ba bandi siko à partir de 1951 tant ba kosi biso Kimbangu akufi nzoka nde Kimbangu alimwaki tolobi ba événement sama yimi bale akufaki ye moko lobelaki ngonga na ye kokufa mais ebisi bango boloko esili après ba pasoli nzoto ba moni loko te na kati ya libumu après Kimbangu wana sekwi nzoto wana o ekufaki elimwe c'est que mutu azwa nzoto Kimbangu azate za ba belge ezala kimbangiste mutu azwa nzoto Kimbangu azate soki baza nzoto Kimbangu to fongolaka cercueil to ye basiko ke makamni bat bakenda kosala kuna nzoka makambo bat bazoka esala kuna na nkamba bazoka ekoloka mboka parce que bazoka ne ko honorer Ekieko. C'est pas le corps de Kimbangu qui se trouve là-dedans. Biso za ba témoin oculaire parce que to kuta na e atindi biso abibana bo bangelo ko mongote. Mkwalelo biso feti ya ko mangongele to travailler na puissance à chiffre 10. Chiffre ya détermination ko sala ba makambo. Et le roi ezali feti ya limoni seli ya Yambo BFF base fixe de la frontière. Kimbangu en personne 6e face biso na yo bilenge ya koto mibale to bato lelo tozali 7e face à Kimbangu oto esikoyo na pouvoir ya accomplissement donc lelo to koyemba 10 chansons pour na to pénétrer na circuit ya croisement ya mupepe ezotambola lelo pamba te ezali mukolo oyo motindami abotamaki e mukolo lelo nde to fongolaka mausolée na ye to fongola mausolée na ye mukolo lelo chaque le 10 octobre to fongoli mausolée na ye tokomema batukuna pona osaba losambo pona ko multiplier ba maele na biso to bengi yango mukolo ya savoir dans lelo biso le ngongé to benga yango mukolo ya savoir mukolo atika biso na nzoto ezalaka le 20 juillet kuna to benga yango fête ya absorption des énergies des esprits divines de l'homme noir kuna to absorbaka ba énergie ya milimo ya bakoko na biso ya petwa kasi awa to multiplier ka savoir donc lelo to beta lo sambo ya savoir pe to kopesa contenu na biso donc tozana 10 chansons awa pona ko honorer limoni seli ya Yambo koko mangongele agomoro oyo ayelaki biso makambo ebele oyo ezosenga nga na yo to ko ba continuité to pe to ko ba yenda pona accomplissement nyonso emonana iloba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakomba solo pona mokili mobimba oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na Kongo nzana libumu mangongele lele mangongele mangongele lele mangongele bilaka etika mvuluzi Kimbangwe mangongele
bilaka etika bakoko baindo mangongele mangongele lele mangongele mangongele lele mangongele elaka etika vuluzi kimbangwe mangongele elaka etika bakoko ya petwa mangongele mangongele lele mangongele mangongele lele mangongele elaka etika mvuluzi kimbangwe mangongele elaka etika bakoko baindo mangongele le dejie biso na bakoko matadi mayo biso tokoko mabilaka etika mvuluzi kimbangwe lele bilaka etika bakoko baindo lele mangongele mangongele lele mangongele mangongele lele mangongele elaka etika mvuluzi kimbangwe mangongele elaka etika mvuluzi kimbangwe mangongele mangengenge biso na bakoko matadi mayo biso tokoko mabilaka etika bakoko baindo lele bilaka etika bakoko baindo lele mangongele mangongele lele mangongele mangongele lele mangongele bilaka etika mvuluzi kimbangwe mangongele bilaka etika bakoko baindo mangongele lelo ezali mukolo na yo ndenge olobaka po sangisaki biso na mbela bilaka bakoko olobaki ete maele na bwanya oyo ekosopanela bana loposo moindo ya mokili momba lokola mbula o likolo ekolongola biso kati na bobangi ekofongola misu na biso pone kota na bozindo ya mokili mobimba lakisa yango moi mwa lelo pamba te kati na biso ozali na molimo pe ozali elongo na bakoko ya petwa olobaki ete yo ekofongola nzela o makangamaki utakala kasi moi mwa lelo oyo tondisa biso na bokasi nyonso na kombo ya mvuluzi kimbangu pona tokobayenda na bisika oyo sukelaki olobaki ete tokokufaka te kasi tokokoma milimo pona kobakisela bayo batika na bomoi bokasi mukolo mwa lelo ezali mukolo na yo lakisa yango poasa ete otindamaki na mvuluzi kimbangu pe na bakoko mpepe na etambola pona kokangola boyebi ya bomoto pe ya bomoi ya baindo nyonso pona tosepela na bolamu bomengo babiso oyo epesamelaki biso uta boye na biso likolo onse pamba te nzako balingaki biso uta kala tina yango wana tokanisaka otango nyonso pamba te otangisaki biso kindoki te kasi otangisaki biso maye ya kitoko oyo ekobikisa bomoi na biso pe ekopesa biso tango molai ya boumeli na biso kati na mokili bwanya na maele nyonso tikelaki biso toyambi yango na esengo nyonso na kombo ya mvuluzi kimbangu toyebi ete elonga na biso ezali ya liboso kombo na nzakomba oyo tikelaki biso ezali liboso pe nsima na biso bosembo ya bakoko bwa biso oyo olakisaki biso yango nde nzela oyo biso tokotya matambe mpona tokutana na bolamu ya mobimba ya likambo oyo onyokwamelaki okotaki baboloko solo pamba te bato ya misala na mbindo baboyaki bosolo oyo oyaki nango eyebana kasi olobaki ete ata bobomi ngai nyonso oyo eza kati na ngai ekobotama kati na baye oyo nazali na bango mpona mopepe ebikisa mokili mobimba liloba ya mvuluzi kimbangu olobaki ezali nguya ya kokangola mabota na biso pe ya kobikisa biso tango nyonso butu pe moi liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko oboyi bakoko fimbu ya kekele oswaye na Kongo nzala na libumu liloba ya nzambe libongisi yo na message liloba ya nzambe libongisi yo na message ekoya mvuluzi kimbangu na nguya ya nzambe bilembo ya mokili bikomonana mangomba ya mokili ekopanzana ndekozongela nzamba bakoko na yo yokojala wapi aye tango ekoki oyo tango ya nzambe akoya kozwa baponami na ye oyo tango kitoko tokozela kimbangu na Kongo baindo nyonso tango yekoki oyo tango yekoki oyo tango ya nzambe akoya kozwa baponami na ye oyo tango kitoko tokozela bakoko na Kongo tokoyembelaka nzambe ya bomoi ya nguya boya toyembela ye tokokumisaka nzambe boya tokumisa nzambe tango ekoki tokumisa nzambe boya tokumisa ye
oh boyaka boyaka banso tokumisaka Nzambe ye Angelina bomoi ya seko boyaka banso tokumisaka Nzambe lokumuna biso bobele Nzambe ayebi bana Kongo boyaka banso tokumisaka Nzamba bakoko na biso bana Kongo boyaka banso toyembelaka Nzamba bakoko na biso baindo nyonso boyaka banso tokumisaka Nzamba bakoko na biso oyo tango yekoki Kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ikembwa Nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ikembwa Nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza bakimbangu banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ikembwa Nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ikembwa Nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tunina wiza Kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tunina Kimbangu wiza ngeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tunina wiza Kimbangu wiza ngeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tunina wiza Kimbangu wiza ngeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo wiza Kimbangu wiza ngeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo mvuluzi Kimbangu akanga masambu benajo Kilumbu kimosiki beni sukola ntima mvuluzi Kimbangu akanga masambu benajo Kilumbu kimosiki beni sukola ntima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao watoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumu Nzambi zeimo bakaka babanzilanga mvuluzi Kimbangu kakwiza ko kwiza kaka kwiza sambono fulusu solo se solo Nzambe ya bakoko na biso Nzambi mpungutulendo ya mbanza velela nyamolo ibanza tobelelio na kombo ya mvuluzi Kimbangu natina ete otondisa biso na bomoto ya mvuluzi pe ya bambuta za bantu pona kokokisa mokano ya bileko ebele mvuluzi Kimbangu solo tobelelio na kombo ya limoniseli ya yambo kati na biso bilenge ya nkoto mibale koko mangongele agomoro okabela biso mobimba ya maye oyo otondisaki kati na ye pona topusa musala ya bakoko bwa biso ekende liboso tobeleli molimo na yo koko mangongele na nzela ya mvuluzi Kimbangu efongoela biso bizibeli nyonso oyo ekokutisa biso na bakoko bwa biso ya petwa kati na mbela bilaka oyo oyaki na yango ya kovandisa maye tobungisaki pe ya kopesa biso nzela pona tokutana na mabomba mina nzakomba solo bokasi ya bakoko bwa biso nyonso oyo bapesaki yo musala oyo ezinga biso na lizita ya lukongola bomo ibwa seko pona kobatela biso liboso ya bazabolo nyonso na butu pe na moi pona tokokisa mokano ya maye nyonso bobongisaki pona biso na tina ete tosimba mapamboli ya solo pona bolamu ya mabota na biso pe ya mokili mobimba bokasi ya milimo nyonso ya petwa ya nzakomba
elata biso na nzoto mobimba pona biyano ya etinda na bino bakoko bwa biso emonana na kati na biso pona totombola lokumu na bino elongo na nzakomba pona biso pe bae oyo bakoya sima na biso pe bongo na bongo kino suka te pamba te bino nde bobandaki na yambo yango wana totie matambe na biso na nzela na bino pona bobikisa biso kati na mikakatano manso tobeleli bino na bilembo ya matandala na mbula elakisama na kati na biso pona moko na biso ayamba likabo na ye na lolendo nyonso pe manso ya bomoi bwa biso efungwa masolo na tina ete tokokisa mokano ya etinda na nzakomba oyo ebombama kati na biso pe tobimisa na mpuasa makanisi malamu bozalaki na yango pona bolamu ya mokili mobimba iloba na bino ezali nguya ya kokangola biso pe ya kozongisela biso mobimba ya bomoto pe ya bomoi bwa biso oyo tobungisaki etikala se bongo oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na Kongo nzaa na libumu kembo kembo kembwa nzambi ya mpungu kemba osi wasolwa kembo kembo kembwa mvidi mukulu kemba osi wasolwa Zaya yonso kembela babo bakwikila munzambi ya mpungu tulendo Kongo kembo kembo kembwa che maunga kemba osi wasolwa kembo kembo kembwa nyamolo ibanza kemba osi wasolwa Zaya yonso kembela babo bakwikila munzambi ya mpungu tulendo Kongo kembo kembo kembwa che maunga kemba osi wasolwa ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile kongongo vile koka makeke mangongele walingile kongo ningi kuku ya yami malam vulule tilamina chami malam malam vulule wayo tilamina chami malam malam vulule tilamina chami malam malam vulule wayo tilamina chami malam ivulule numala kimbangu ningi kukula yami mama nzinga walingile mama mafuta ningi kukula yami mama kimpavita walingile mama nyamegango vile koka makeke mama wanzile walingile kongo ningi kukula yami malam vulule tilamina chami malam malam vulule wayo tilamina chami malam malam vulule tilamina chami malam malam vulule wayo tilamina chami malam onyokwa makikimbangu pona biso tobika yonde olobaki lobikwa bayindo eza na yo tondi mela bosolo oelekaki tondi mela yoyo bosolo oelekaki tondi mela bosolo oelekaki tondi mela yoyo bosolo oelekaki iloba nzambe bomo ya seko oya bakoko bwa biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba pona mokili mobimba totondo pona nzakomba elongo na bakoko bwa biso nyonso ya petwa totondo pona limoni selia yambo koko mangongele agomoro elongo na bakoko nyonso mvulusi kimbangu oyo bakabelaki likabo enene ya kopika bendele elonga ya misala ya bakoko bwa biso na bisika basukelaki na tina ya kopesa biso bilenge ya koto mibale nzela pona tokoba yenda na tina ete totombola manso pe na bisika biso tokosukela tolengela boye bolamu ya bileko ebele to pe ya bayeba ko yasima na biso totondo pona biso moko bakitani ya koko mangongele to pe bakitani ya bakoko oyo toye kokoba yenda na bisika bakoko basukelaki pona kolengela bisengo ya kino sukate ya ba génération de génération totondo pona bae o bakoya sima na biso pona kokoba ni bisika biso tokosukela liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika seko toyembi cette chanson tokobakisa 3 chansons
Donc lelo tozali na 57e édition ya ko sepela na mbotama ya ko mangongele agomoro limoni seli ya yambo. Biso to vandaka na ye to tikala omona famille na ete. Ça veut dire mukolo nda tika biso na nzoto nde to yaki omona noko amona naki. Mais makambo eze belé to bando découvrir en concernant mutu wana oto bengi ko mangongele. Donc biso to vandaki na ye depuis 1996 tanga bandi musala oyo akutana Mvuluzi Kimbangu na 1995. Mvuluzi Kimbangu a confié mission atindaki ye akena Matadi Mayo asalaki o batindaki ye. Mvuluzi Kimbangu atindaki na plateau bateke akekutana papa moko babengi papa Keto Masilwa. Akena kutana papa wana papa Keto Masilwa parce que papa wana pe ye mutu alakisi otozo ko benga papa Diangenda makambo ebele ya ba Congo. Et du coup, papa Diangenda banoye olinga papa na ke travailler na bango ensemble kuna na église Kimbangisi que papa na boya ki pa ebisaki Diangenda ke lokwa yo tengami obebisi makambo ya Mvuluzi ngai na ke na kwena ngai. Papa na lelo azalaka akoma ovana Kishasa na Mongafula. Tokendaka pe ko visiter. Mvuluzi Kimbangu tangutana na ko mangongele abwagelake soyi na elongi. Soyi wana ekanga ikoko lokwa ba toile d'araignée. Et a vu Soukinae ya pembe na mutu affronter koko mangongé na mbunzu abi na pesho mobimba nanga na pesho 444 000 livres 444 directions des études 444 départements et misala 16 740 000 mémoires yango mukolo lelo ezali fête de fête totombeli mukili mobimba pe bakoko banso nteke malamu na kombo ya Nzakomba. Mukwa lelo repas feti obiso toliaka ba diversité ba nature parce que tobike ba feti ya Kimbangu la plupart toliaka ba diversité ba nature pour na to bénéficier na nguya ya bakoko ya bikolo nyonso pona Kimbangu azaki mukongo te kasi a travailler na puissance ya bakoko ba luba ya batetela ya bateke ya bikolo nyonso petan bakangaki akangama ye mote akangama peka na bato ba Kongo te kasi akangama na bikolo nyonso parmi les autres zoko benga lokola ba relégué 37 000 familles au bakanga ba ona Mvuluzi Kimbangu ba mema ba ona ba prison lowa ba misu bakendaka na ba Lubumbashi ba misu bakenda ba prison ndenge na ndenge même na ba Congo na Mbanzangungu bakanga ki pe na batu ça veut dire batu nyonso bazali ba lokwa ba disciple nae tango sko biso to landa trace wana to bike mukwa lelo eza fete ya mbotama ya ko mangongele repas obiso oliaka diversité ya ba nature parce que tobike Kimbangu ezalaki nde mangongele ye wande Kimbangu o ayaki siko kotikela biso cahier de charge ayaki kotikela biso continuité de programme ayaki kotikela biso continuité ya programme déterminé ya bakoko ekoki ko se limiter te pamba te balobaki ete bazali attaché na singa ya motolo na nga na yo nde lelo tokolia to pe repas toliaka ba diversité ba nature pona kolata nguya ya bakoko ya bikolo nyonso mukwa lelo tosali losambo ya savoir pona kokotisa pona kokolisa boyebi ya bomoto bwa biso pe ya bomoi na biso mobimba tango nyonso ezali mukolo ya ouverture ya sagesse et l'intelligence bantu pona kotombola boyebi ya bomoto pe ya bomoi na biso ekota na bozindo ya mokili na mukolo lelo tobeti losambo to uti kobeta tobeta ngo uniquement pona mukolo ya lelo ya mbotama ko mangongele dans likambo activité nyonso to kosala eza na ba prière nango manaka mama Kimpavite eza na ba prière nango fete Mvuluzi Kimbangu le 3 octobre eza na ba prière nango wana eza ba prière ya délivrance ba prière nyonso to obeto fete le 3 octobre eza prière ya délivrance parce que mukolo wana bilembo oyo alakisaki to pe makamu so alakisaki à travers kombo Nzambe ezaki délivrance pona ngana yo poto ezaki attaché na colonisation kasi mutu mo abimaki abundeli ngana aza minduki te abeti bato minduki pe aboteli bango pouvoir apesi yango pa ya bana na eto pe bakoko na ye ya bato mwindu malgré na ba miyebi te parce que mundela azokumbela bango kaka kasi Kimbangu alobaki akosala transformation politique akofongola chambre haute de l'homme noir pona kosambisa mundele donc tozokende awa tokomona nde sombele suka bisanga ya makambo ezoza biso liboso ba o basaki mabe bakotelengana na mabe na bango bao basaki malamu nde bakoyamba siko bisengo wana ezwa liboso pona bakoba na yango yenda ya kozongisa mokili na ambiance tope na vie abondante
donc tobeti losambo ya savoir pona kokolisa boyebi ya bomoto pe ya bomoi na biso mobimba tango nyonso pe ezali mukolo ya ouverture ya sagesse et l'intelligence bantu pona kotombola boyebi ya bomoto pe ya bomoi na biso ekota na bozindo ya mokili pamba te koko mangongele tolobi ayaki azalwa banque de la sagesse bantu po ayeli biso 444 000 livres ayeli biso livre sacré de l'homme noir to bengi yango temo kia kwanza ngwa lelo toyembaka 10 nzembo 4 nzembo ya invocation 2 nzembo ya louange 2 nzembo ya purification de l'homme noir 2 nzembo ya glorification de l'homme noir pona to bénéficier na puissance ya chiffre 10 ezali chiffre ya détermination ya kosala makambu ndenge na ndenge kamwa lelo biso toyembaka 10 chansons 4 nzembo ya invocation de l'homme noir 2 nzembo ya louange de l'homme noir 2 nzembo ya glorification de l'homme noir 2 nzembo ya purification de l'homme noir pona to bénéficier na puissance ya chiffre 10 ezali chiffre ya détermination ya kosala makambu ndenge na ndenge repa na biso lelo toliaka ba diversité ya ba nature pamba te koko mangongele azali kimbangu en personne o ayaki ko établir chemin ya détermination du parcours bantu. Ça veut dire koko mangongele tolia repa ya diversité ya ba nature pamba te azali kimbangu en personne oyo ayaki ko établir chemin ya détermination du parcours de l'homme noir. Koko mangongele ayaki ko tikela biso loposo moindo un livre sacré babengi yango Temo kia kwanza qui contient 444 000 livres dedans, un cahier de charges ya détermination des programmes ya mobimba ya bomoto pe ya bomoi ya baindo nyonso pe mokili mobimba établissement ya programme déterminé ya misala pona mode de vie na biso ezala na véritable vie sociale tala makambo o mutu ayaki nango alobi tokanga l'église peuple akota na service ya bilanga po ase retrouver na ba revenu na sikoyo ba église ezoko boyisa batu misala ya bilanga ba chrétien mingi ya ba africain so memi wana makambo ya bilanga baboyaka ba moni lokwa ba komi na pasi nzoka kuna ba mindele bazo sa ba bilanga nde ba okoma ba riche po mutu aza na produit aleki yo mutu aza na banque ngazo na produit yo sala mbongo no eza ba papier na kati ya banque ngana na ba produit na kozwa mbongo nyonso ya banque ekomi yanga mais na tika lisusu na ba produit mais lelo siko ba dévier penser à batu ba komi ko wela mingi ka mbongo ba négliger na bango produit siko biso awa balobi limoni sela yambo ayiko fongwa biso misu pona to ebana valeur ya produit question to sali bilanga to sali éloge de maïs ça veut dire to kotekisa maïs to pe masangu na kati ya mboka na biso pe mususu to chango na ba système ba emballage pona kotinda yango libanda ba komi made in Congo et ça mana bana mboka e bi mape na cacher na biso sango na biso comme okepe libanda ke oui to zape na ba agriculteur congolais oyo ba na technique ancestrale de l'homme noir donc abiso to esko to travailler makambutu na mobimba ya mayele ba koko na biso na ba technique o ba sayela ki santo defa ya batu mususu anto bika ko mangele ayaki ko tikela biso lo poso moindo un livre sacré babengi yango Temo kia kwanza. Temo kia kwanza ana ezali na 444 000 livres comme contenu intérieur. Yango pe babengi un cahier de charge ya détermination des programmes ya mobimba ya bomoto pe ya bomo ya baindo nyonso pe mokili mobimba. Atikaki établissement ya programme déterminé ya misala pona mode de vie na biso e yamba otozoko benga lokola véritable vie sociale. Makamongo siko yango na ezela biso Congo mobimba foto sa bilanga ya Congo ilanga na soto sali yango ya muteko za sikoyo na devoir sacré ya kobimisela congolais nyo sous salaire ya kopitindela congolais nyo sous biloko ne ya kolia partout à kozala parce que ça siko bilanga ya mboka na ekozala bien équipé ekozala na ba service courrier ya kolandela suivi ya mwana mboka nyos tala maele siko o mangongela tika yeke to sala nde bilanga to boko la bibuele loka bato bazali na kati ya kotelengana ya bamangomba biso da to se retrouver bana na bango to chama ele na biso pona koyeba siko ndeni to kotoma misalo ya tiki biso na yango po eza misala meza elalaki depuis atika biso na nzoto mais siko biso to tikali
tozo koba yenda pona ko telemisa misala ngo ekende liboso tolona eda banzete wana tolona ki na badara pe na basiti ndenge na ndenge objectif ezaki tolona banzete poto bandosa baji banzete déjà ekoli kala mingi te awa ezo banda pe ko produit déjà bambuma to vandela yango pona koyeba ndeni to kotekisa mbuma na kati ya République démocratique du Congo na prix moko ya se e bambuma mususu to ko garder yango mususu to ko conserver mususu to ko transformer yango na ba biloko ndenge na ndenge obiso to zana ngo besoin pona ko sala parce que ba pona ko créer il faut ko prévoir na nos produits oyo ko créer les soko zolo bana créer mais on produit te e banda ko handicapé yo nde mangela yaki na maele wana lobi ke te tambola na ba poubelle to lokota banzete to créer ba bisika na biso po à la longue vie ko koma passe so to na bisika na biso to biloko e produire et ko banda ozwa charge na biso e biso to koma salarié na misala na biso misala ngosko yango to sa to bike salaire ko zala na musala ya kimbango eza musala ya ba otobenga ya ba mandiante comme ba pasteur ko zwa ka baninga mbongo ko somba ba mituka te a eza sikoyo tozo préparer vie sociale ya mwana mutu mwindu nyonso pona ko empêcher sikoyo ba faux alimentation oyo ba konzi bazo ko signer accord et ko bebisa peuple to bengi yango ba produit to pe ba alimentation POIB et uta akuna na mikili Europe 290 sortes ya ba produit ya frigorifère biloko ekomela te biloko ezali POIB omona ba 16 plus ba 12 plus mais to bi libundu a 16 plus azalaka te bo yo mundele ndeni o baptiser mbisa koma na plus ngolo ya 16 plus azate ya 20 plus azate bon yo neni no zwi mbisi mo boche o 20 plus 16 plus pourquoi zo tia plus na mbisi plus wana susto ke na pharmacie to monya misani ezo sala siko a pharmacie nyoka linga ngo abwaki vene asiko yo lo oluka o élever médecine na yo po o se protéger o vivre longue vie yo zo kene ko to nyoka zo bwaka vene nde zo ko boma batu à tout moment nde mangela na yaki habité to saela makam na biso apesi pharmacopée lo lenge kani oyo to komibikisa mutu tanga yaka na mokila zaka na hôpital te ba travail nyonso ayekolika na kati ya mokila nzambe azo pola mbula ba sende ya bazambe zo ko kata ya banzube ti epese mayela zo ko s'améliorer eza makambo ko banga te ko tenga so na ki hôpital te na okufa te eza makambo oyo moko il faut ozala dynamique na yango pour une expérience no ekola biso to tamboli boye banda 1995 ti lelo to tikaki makambo ya ko se soigner na hôpital ya ba européenne to kotaki na exercice ya ko poussa mayele na biso pona to landela makambo ya ba traitement ti lelo depuis 1995 ti siko na za Maroc na sali 10 ans na kena hôpital na bango te je me traite selon ma connaissance selon o balakisa ngai et pas limoni seli ya bonya mayele tous les cas on na kutana nango na se traitaka. Ça veut dire que tout le monde soupe bo azoli nga kata motema na Kinshasa ba bengi oyebo o traiter o réanimer pona on réanimer mutu o ya lingo kata motema soki bo moni déjà to bunda na liwa bo pasoli ka maki soso or jaune nangwana bo melisi ata akomi na koko soko fungwa muno bo kange muno bo fini ngo efungwami bo melisi ngo ameli ngo mbala moko eza réanimation ya mutu o akomi na dernière otozoko benga ndelo asuka pona akabwana mukili ya bomoy akota na mukili ya bawe réanimation na pe ko zongise à vivre un peu longtemps te pas vivre mikolo ça dépend à continuer à ba cure o peut-être beaucoup landela vis-à-vis à ba malade o ebande ko tungisa bomoy na to pe bomoto na e ato bia ke koko azali mutabwana maele parce que travail o ayaki nango kat na biso bilenge apesaki enseignement nyoso amakamo nyoso siko foto kengele ngo na mibeko oyo to tchaki biso na ye parce que ayaki to salaki makamions tout to salaki mikanda et mikanda neza ba procédure o ezo kotinda un messager atambo anango soki yo tambola à la contre ya makambu o mikanda ezoloba ça veut dire ozali libanda ya makambu oyo et ozana ba problème ya ba sanction parce que ezali likambo ba koko na biso e ko landela suivi ya mutu nyos tout na etamboli na kozala balobaki messager aza mutu abwanya na maele messager azali na novatoire moko o ezali élevé asikotan yemo atiki biso il faut to ça ko continuité wana novatoire wana to bengi ngo nova babaki messager ça ela lisuna litoi programme ya loba nzambe ezaka moko depuis to zana ko mangele ezalaka moko donc tanga tiki biso to lobisko ke programme oyo to tambusa yango na bwanya na maele
alors soki yo boyi kotambola na kati ya programme o ezali établi to pe ezali déterminé okozanga programme ya continuité parce que ato sande programme ya continuité makam tu abiso to sala ezana eloko to bakisa te to sande programme ya continuité pona ko réveiller ba o babandoko ya sima pamba te ba baki tozali 16000 mais yemo ka baki nombre baki 100000 toza 23000 so lobi après ngai ezande 23000 o asiko bana siko ba okengela likambo to okengela nsiko na mibeko nini seke mutu nyosi fata mwana kati ya mibeko pona to longa etumba munene o epesa meli biso tala tina otobike kokwa yaki kotikela biso le poso moindo un livre sacré babengi temo kia kwanza qui contient 444 000 livres un cahier de charge à détermination des programmes ya mobimba ya bomoto pe ya bomo ya baindo nyonso pe mokili mobimba établissement ya programme déterminé ya misala pona mode de vie na biso et yamba otozobenga loko la meilleure vie sociale asiko misala wana totamsa onde misala totamsa ngo na élaboration des projets misala totamsa ngo mobulu te ka olalo la mukiote na kelona te misala poto sala yango malamu totala ndenge tozaki na ye moko mangongele ngai kipulu na bandeko mema ba 300 personnes na zamba pona osa misala wana ça veut dire misala bandeko za la déterminer bandeko za na ba faisabilité ya ba projet donc to vandi to sololi to yebisaki bandeko na Kinshasa to lobi to vanda to élaborer ba projet concernant misande ni kotambo na ba structure nango po musala sans structure aboutissement au monde na te na lo bango chaque fois parce qu'on ngala osa musala te ke o ezanga structure ngai musala na osala a ezana structure mibeko ya ndeni makambo ezotambola soki misala esalami revenir kosala nini répartition ya makambo nyonso bien avant ekoti na mikanda avant financement c'est ça otozoloba pona progrès ya misala liloba nzambe parce que babi revenir misala liloba nzambe nde ekozongisela biso ba salaire pamba te totiaka mabonza te ko mangongela tika biso calendrier bantu pona ko définir parcours ya bomoto pe ya bomoi ya baindo nyonso atika biso ba signe arithmétique complet ozo ko permettre biso to sala ba exercice pratique sotant babi atika biso calendrier c'est que messager nyonso foyer bana élaboration ya calendrier o parce que au moins mutu nyonso oui batika biso 444 000 livres mais élaboration c'est quoi ezandengeni il faut la élaborer parce qu'il y a une différence entre le département du travail et les directions des études. Pambate ba direction et dans ma responsabilité nango. Direction ezali base d'encadrement, ezali encadrement d'analyse. Ezali ko analyser ba dossier nyonso tout ya mobimba lilobanza mais ba département ezako développement. Ya misala oyo eko produire topé eko pesa biso rendement pona to se gérer parce que ba ki société en volus kimbangu ezali na otozo benga lokola autant de millions de personnes. Si on a la société, on a un salaire, on a un revenu, il y a à chaque récolte. Article 23 lettres alphabétiques bantou. Pour la école africaine, pour l'encadrement de mobimba bomotope abomo inabiso ba indo nyonso, pour totombola, pour totambola dans notre propre programme. C'est batiki alphabet pour moi na l'opposition nyonso ayekola yango. Parce que otoye ko la réserve bisoté mukolo européen na lobabo na kangi alphabet nanga bino boluka o abino et on a son niveau na république mobimba parce que tangu yango batindi déjà o abiso ye biso monde mutokotombola yango gouvernement ndem da kobimisa bambongo poto sa ba école parce que toye na planning wana concernant ba critique concernant ba calendrier concernant eloko na eloko eza na planning nango aya on se tozo ko enseigner gouvernement ayamba biso to pe andima biso po no to pe c'est ko plan d'action otoye nango nde eko longola bango na ba difficulté nyonso bazo ko passer nango plan d'action biso toye nango ezali ko élever to pe ko faire fonctionner ba travail nyonso o ya bisika bakoko basukelaki poto bimisa siko ba société ya mboka po mboka eza ba société te mboka dépendre kaka mundele ndako ya après si mbongo na gouvernement ba signer ba papier akomi ko exploiter produit asala ngo sous société allez a futa moi pourcentage moko mukie na mboka yazo bénéficier belé alobi kuna ko milliardaire kwani po balali sibiso pongi mutu azo kanisa ko sa société na mboka na Congo ezate batutu bakoti na démagogie européenne donc mbangwa ye sikoyo ko purifier démagogie wana pona batu batambo asiko na bosembo ya kombo na nzambe ezanga suka
Comme ngela tikeli biso 444 départements ya misala ya maboko. Ezali pona développement pe évolution ya école mobimba. Babengi yango la lutte contre la pauvreté. Tozana département d'élevage. Soki tobokoli banyama na biso na lolenge bakoko babokola banyama. Tolesi bango makasa ya solo. Ole tolesa bango ba chasser to ba carton. Tokolia nyama solo parce que bangombe to pe banyama ebele oyo bazobokola mbangu pona kosala commerce. Bazolesa bango ba produits chimiques oyo ezokolisa bango mais bakomeli malamu te. Tant tozolia yango ezoko bebisa ba organisme ya nzoto na biso. Donc toi il faut to longola kidiba, to longola soni, to s'appliquer na otozoko benga lokola travail de terre. Tozo yekola biloko mboka na biso et tozoko exercer ba moko na exercice pratique. On a réussi to pe accomplissement et monana. Accomplissement monana ka teke bo croiser maboko bo ozela ba sela bino avant milimo bakoko intervenir pona ngana yo esenge to yeba bango. Lokwa to komo yeba bango to komo obela bango e komo tcha sikoyo tourbillon na kati ya batu na soloka parce que milimo sikoyo bakoko ekomi pe ko ya ko perturber bango. Allez moi ba bo mabiso su mbangu nde bando bo mabiso ezate to kota na grande protection parce que to kozasko attaché sika nyosu to zali milimo bakoko ezokengela biso moye mutu amisama be achelo mutambo alexombe kana magina ezate parce que ba bomi batu ebele bake ba prison ya ba milimo na soloka parce que bakabola ki bango déjà na nzambe to ba episode ya ko tanga komba nzambe pamba te otikali ebobolo ale bango siko bakoti na facilité lokwa ba pekisi bino nde ba yesikoyo babandi ko tiela biso mitambo. Tant to bito za maele to kangama na kombo nzambe tango nyonso to belelaka yango ezali nguya ebando ko batela biso liboso obstacle mystique nyonso. Donc 444 départements misala batikeli biso ezali pona développement pe évolution ya école mobimba. Babengi la lutte contre la pauvreté. Tozana département ya élevage kobokola banyama na lolenge ya malamu na ndenge ya nzambe. Parce que maïele o bamindele bazo fonctionner nango na ba élevage na bango ezali maïele la démagogie ya détournement ya Ange Gabriel kokoli sabiloko mbango biloko anyons tout toye ko interdire yango na Congo asika parce que to fongoli déjà chambre haute ya bakoko o ezali au sommet ya mibeko to pe babengi lokola loi exécutif to kozela soutege potonde a décider pona biso mosko toye to bando ko décider pona programme vie na ngana yo de façon toute stabilité vis-à-vis à Onyon Pesamela Ribiso. Comme on la tiré biso 444 directions des études des alipona encadrement il y a fonctionnement administratif bantu babengango chambre haute oyo ekobanda kosala analyse ya makambu nyonso ya bomoto pe ya bomoi na biso mobimba ezali kotambola na balwa exécutif ya biso moko loposo moindo. Asko to kata lien ya cordon ombilical. To bi 444 départements kasi direction des études. Wana ezali administration d'analyse ezali pona encadrement ya fonctionnement administratif bantu babenge chambre haute oyo ekobanda kosala analyse ya bamakambu nyonso ya bomoto pe ya bomoi na biso mobimba. Ezali kotambola na balwa exécutif ya biso loposo moindo. Koma ngela yaki kopika bendele ya continuité des programmes ya liloba ya nzambe ya bakoko na biso loposo moindo pona lobiko ya baindo nyonso. Koma ngela tikeli biso un statut pe règlement d'ordre intérieur et longona un procédure administratif pona kobatela auto bengi lokola ligne de conduite. Ça veut dire atikeli biso un statut ezali lié na règlement d'ordre intérieur pe ezali attaché na otozoko benga lokola procédure disciplinaire ona kopesa mbano na ba oba kotosa etamboli te dans makambo wana mibeko ndeza kuna na kati mutu nyonso akozana mibeko wana pona akengela etamboli ne malamu pamba te babaki tozotambola na kengelanga na kengelao koma ngela azali grand esprit de l'homme noir pambate afongolaki molimo ya baindo nyonso pona to sosola tina ya bomoto bwa biso loposo moindo pe tolongwa na boumbu ya mindele tokota na misala ya kotombola bisika bakoko bwa biso basukelaki tala misala kitoko oyo yaki kosala koko mangongele azali le grand professeur
ya université Mvuluzi Kimbangu par rapport ya enseignement nyonso oye amemelaki biso to patikelaki biso bilenge nkoto mibale azali prophète par rapport ya linongi to pe vision o atikelaki biso bilenge pona toyeba komisalela biso moko na tina ete tolongwa na vie ya kodefa pe tosalela notre propre mode de vie elongo na mibeko na biso moko loposo moindo oyo ekobatela continuité de programme ya liloba nguya bakoko atozoloba ke Congo to pe Afrique pe bonga il faut se détacher na ba mindele il faut to longwa na mibeko o ba mindele batiela biso en otage to présenter mibeko na biso et permettre biso revenir à bomengo ezonga ka mwana mboka zwa salaire mais rythme oyo ba mindele ba memela ba continent biso bango ne bazo ko exploiter biso plus yango moni bazo ko futa ba séduit kuna na Europe bazo ko futa ba peuple na bango na ba mbongo bazo ko piller na bamboka na biso yango moni ba guerre bando sila te ba désordre bando zapo bango ba procurer na ba bomengo na nga na yo yango ba créer ba trouble bazo tia ba confusion même kat na biso moko ba pesho mbongo ba pesho minduko bimisi guerre ale obotoli minéraux ke nango eza na un impérialiste ndati ndaka yo mais yo za kalem susu na Lubumbashi to na Katanga donc bazo coopérer même na ba konzi ya ba soldats ba coopérer même na ba konzi gouvernement. Parce que tout le monde a des rebelles, et ça a mutu mutu côté rebelle au côté président en place. Allez, bah Luka, médiation pas mondiale, médiation tant mondiale là où participer à la médiation na bino, oyebi mbongo combien ko bima. Tant ba yaka ba intervention médiatique qui côté to yo chapé rebelle na mutu boyeba solo là. Mais bango na ba bengi sabino te bo ke chapé pe na ba matata na bango elekaka kuna, c'est l'injustice. Ya to bika bozo comprendre même Bible te balobaki libanga moye mataya muninga te mais bino oyo boza pe ba konzi to pe boza libana Congo bozo tanga Bible mais bo mona mundela zo matela bino bo ko loba te donc bo lemba déjà singa bo umwe beta bino pe elalisa bino pongi asko to yolongola ki di bawana pona mutu nyonso atelema to la kisa solo ke oyo pesa mela ki biso eza biso donc bako oya ko zwaka yango ka bongo te poso to tiki ba laisser aller bana na biso siko eloko ni tozo ko envisionner to pe tozo bongisa pona bolamu na bango po biso to koleka tozali ba tout koma mibange après bana ba koya okoba donc photo se soumettre to kanisa pe ba to ba koya sima na biso to welela ka ko vivre na mokite ka biso moko ba chrétien ba vivre ka bango moko ba yebi ke fin du monde also ka akosi baninga jui mwa mbongo akomo so mituka po azela ka fin du monde na ezoya mais biso to boyi makambo fin du monde lobi photo kanisa pe ba o ba koya lobi asele makam tout au sale photo ça makambo kitoko pour permettre continuité ya ba o ba koya lobi mais so biso to tikaleka na ba guerre boyo kaneza te bokabwani ko swana to tikala ba tapage oleka na ba Facebook na ba to benga ba YouTube bana Congo bakomaka makambo buzoba mutu alobelaka or azate mutu alobelaka diamant azate ka kofinga na ba makambo donc nzoka makambo nyonso ezali bosoto ezozongisa mboka sima tala mindele kuna bavandela ba matière première balandelaka eloko nyonso baye ba définition nango ayo tikali makamka ko swana na Facebook kofinga na Facebook al minéraux nango bazwa ko piller yango yango ba ko esela ngo téléphone et comme ko fingisa yo mais yo zo luka ko sa téléphone té parce que bomengwana o perda déjà contrôle nango okoma ozande bango so ba piller ba ye bazwi moi déchet ba sali moi chaînette mike ba komo benga ba ange ba tekeli bino amona lemsu obomi muninga no likola chaînette muke wana oye utile msu na or o ba pillaki na mboka na yo makila ba tebele tangaki tala tina oto zali konyoko bandeko zali pasi mingi kasi to kanga mananza bakoko pamba te yende assistance na biso alingi assister biso bakoko na biso ne mutu bako assister biso bakoko na biso bako défendre biso na momekano ya bitumba oyezoya ya suka oyezali boso yango to lobi ake ko mangela zali grand esprit de l'homme noir pe azali grand professeur ya université Mvuluzi Kimbangu. Tolobaki Mvuluzi Kimbangu azalaki na 7 corps, 7 faces. Na 7 faces wana o Kimbangu asalaki misala ye moko de viboe a travaillé na 5 faces. Na 6e face o tobengi koma ngongeli. Tolobi première face ya Mvuluzi Kimbangu e bandai ko travailler na puissance ya révolution pour na ko déstabiliser la force coloniale depuis le 12 septembre 1887 jusqu'à le 18 mars 1921 puis le 3 octobre 1921 détermination et révolution
Il avait dit Mvulus Kimbangu a travaillé dans la face A, la première face. Il y a Mvulus Kimbangu et allaient travailler dans la puissance et la réalisation pour déstabiliser la force coloniale. Depuis le 12 septembre 1887 jusqu'à le 18 mars, puis le 3 octobre, égale détermination et révolution. Deuxième phase en Mvulus Kimbangu, et là qui travaille dans la puissance, il y a réalisation. Pour na kokokisa mokano, le 6 avril 1921, assurance vito, il y a ba indo nyonso et la kisamaki na mukolo ango. À travers face à réalisation. Troisième phase il y a Mvulus Kimbangu, et là qui sala na puissance, il y a réussite. Le 3 octobre 1921, délivrance, paix, alliance, il y a bako qu'on a biso ya petwa, et l'ongolan sa combat pe biso batu ya lelo. Quatrième phase, il y a Mvulus Kimbangu. Et Zalaki, Kosala na puissance, il y a évolution. Le 3-11 mois 1921. Changement, il y a dimension spirituelle, Bantou. Parce que le 3-11 mois 1921, Kimbangu a quoi qui a changé Ginzoto. A comment dans le sang quoi guilé, makila ou pour la kate. Tant ba paso lié, ba moni biloko nzoto limwe, ba sali croix moko 9 mètres en zeta bois noir, kuna na zamba ki santu pe ba ke reposer, croix wana ba monaki Kimbangu ali moi qui après 3 jours même on lit les quotas qui partout yango to bengi ake quatrième phase ya Mvulus Kimbangu ils allaient travailler na puissance ya évolution les 3-11 mois 1921 égal changement ya dimension spirituelle de l'homme noir. Cinquième phase ya Mvulus Kimbangu ils allaient ça la puissance ya développement les 6-11 mois 1921 Mukolo on Mvulus Kimbangu a quoi qui wana isasko conclusion générale il y a revenu du parcours ya misala nyonso oyo bakoko na biso basalaki. Sixième phase en Mvulus Kimbangu ezalaki na pouvoir administratif yende koko mangongele pambate na le 12 septembre et le 12 octobre 1951 Mvulus Kimbangu alobelaki sango ya liwana e pe akufaki ngonga mukie pe ayeko sekwa na tenue militaire pe akenda kokota na mai ya Lualaba pona kosangisa bilenge ya nkoto mibale c'est que Mvulus Kimbangu ali moi na prison Lubumbashi na âge à 64 ans d'âge. Nde Mvulus Kimbangu alobaki akoya na kati ya soldat moko boy aoza mutu Équateur mais aoza militaire balobaki kianganité pona kiangani lelo mwana papa jalungana ko malobaki ya komi nzambe papa na jalungana ko maki Yesu tolobi démagogie wana ça passe pas chez nous. Wana to boyi yango biso lobi ke nzambe azana kati ya batu nyonso mais banzambe o bino bozo sala ya ko defa ya colonisation wana ezali banzambe te ka sezali milimo na solo kapamba te bokangami na masolo ya baninga ya bino mo bolingo élevé yango te banda kimangiste banda ti lelo batangaka Bible babetaka makambo ya Esaïe babetaka makambo ya Esau bakomo déformer livre ba tu ko bimisa Jésus Christ a mutu mwindu. Biso bon Jésus Christ a mutu mwindu wana azaki na 12 disciples. Jésus Christ a mutu mwindu wana bobengi dialungana akufaki ndeni na croix ou bien na poto. Parce que Jésus a ba chrétien catholique akufa na croix. Eza grande confusion. Jésus a ba témoin de Jéhovah akufa na poto. Biso siko nzamba atindi biso na nguya poto sambisa témoin de Jéhovah to sambisa catholique to sambisa islam to sambisa ba religion nyonso ya mokili. Pamba te ba buki lokuta pe ba tie confusion. To bagi Abraham alobi nzambe na ye a visiter aye komeka motema na ye biso lobi lokuta pamba te nzambe o asali likolo na se akoki komeka yo te pamba te avant sala yo ayebi motema nini oyo atiaki kati na yo donc akomeka osusu te mais nzambe ya Abraham yave aye komeka Abraham abitumbelanga mbeka mwana na yo Abraham azwi mwana na ye selon ba chrétien catholique babi mwana na eza Isaac alingo tumba pona obéir na bosenga nzambe na bango mbala moko nzambe wana ye yebisa bite tala na sima meme ye wana na mekaika yo biso binza mako na biso meka biso te parce que ayebi déjà otozali ayebi motema o atie na kati ya mutu na mutu ayebi bo moto atie na kati ya mutu na mutu pona to kokisa mokano ya etinda na ye o ebombami na kati ya batu banso mais Abraham atie confusion parce que ba chrétien catholique ba bi mwana eza Isaac ba musulman kuna balobi te mwana eza Isaac te ezali Ismaël
Bon, il faut que ça yeba na ba fête bozo ko fêter eza ba fête ko lukela mokili bilakeli mabe parce que ezali véridique. Donc bozo fêter ba fête ya mensonge. Là on va eli biso poisson d'avril. Na chaque mois d'avril ba fête ya lokuta. Biso siko to ko aboli fête ya lokuta net remplacer on a fête ya vérité. Fête ya bosolo donc to fêter fête ya vérité dans 2 jours à Wezala le 12 octobre 1951 jusqu'à le 12 octobre 2021. Tokopé saba édition oyo ya makambu ya fête oyo fête ya bosolo ezali muko kimbango alimwaki na prison Lubumbashi akufaka na ete oyo église kimbangisa zana ngona nkamba ezali eke komunene euta Belgique. Yango to senga toujours ke pona Congo bonga il faut to chumula cercueil wana to fongola yango na stade des martyrs pona to longola mboka kati na bulu yeke po eke ko wana soke bimite lokwa penser bato yebi ke wana zanzo to kimbangu eza de la grande démagogie e banda ko traîner biso e banda ko cha bulu yeke moi ba konzi baza na makasa ko sala misala bangwe ko zalate moi peuple a bénéficié bisengo mboka ne ko zate po avandi na lokuta moko boye daté longtemps lelo to komi na ba centenaire atobi 6e face en Vulus Kimbangu ezalaki na pouvoir administratif yende koko mangongele pambate na le 12 octobre 1951 Vulus Kimbangu alobelaki sango ya liwa na ye pe akufaki na simase kwa kina tenue militaire pe akendaki kokota na mai ya Lualaba pona kosangisa bilenge ya nkoto mibale biso oto benga mabana bilaka âge de 64 ans d'âge ndem Vulus Kimbangu alimwaki na prison Lubumbashi pe alobaki oyo akoya akoza militaire ye nde siko tozoko fete na ye mukolo lelo 7e face en Vulus Kimbangu ezali na puissance ya accomplissement des promesses ezali ngana yo biso bilenge ya nkoto mibale toye na encadrement pe jugement donc toye na encadrement ya continuité misala bakoko bwa biso toye pe na jugement ya manso maleka na eleko ya bakoko na biso. Na 1995 tango Vulus Kimbangu akutanaki na koko mangongele apesaki ye puissance ya transmission pambate abwakelaki ye soi na elongi pe afrotaki ye suki na ye ya pembe na mbunzu nde apesaki ye 16,740,000 mémoires pona ko remplir ye na oto zoko benga makoki nyonso tala tina oto bike mangongele azali Kimbangu oaza na nkamba azali Kimbangu te wana bazali ba Kimbangu mbangu parce que Kimbangu alobelaka Jésus te Kimbangu asalelaka bakoko oyo babandaka humanité bakoko wana bazaka batu mwindu Kimbangu wana aza na sacrement divine de l'homme noir azaka na sacrement israélien te siko lelo tomoni bato ya Kimbangisa bake kosangisa kombo ya Kimbangu na membre écuménique tolobango chaque fois que le 6 mois 1968 Papa Diangenda était allé en Cartibiri en Angleterre ba mais ça 25 litres à bibembe ba kotisaki na circuit magique yango komeko boma batu na nzela ya nkamba siko makambo wana nyoso biso toye poto discuter na bakimbangisa pe to beke gouvernement da kosambisa biso pona kopekisa bango po misala ba osala eza misala na soloka nzamba boyi misala ya kosangisa sangisa kombo na ye pamba te apesaki batu na batu logique ya bomoto bwa bango asiko biso toyoka bola ba principe pamba te tomoni nzambe ya Israël aza na principe ndenge moko te na nzamba bakoko malgré nzamba aza moko pona tous les peuples du monde mais chaque peuple ako salela nzambe wana selon principe na caractère ya bakoko naye tala tino tozo bake bomoto batu mwindu ekoti na kata kotelengana pamba te tobungisi mobimba ya kibobiso oyo ekozongisela biso bokasi to pe nguya nyonso oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na Kongo nzana na libumu mangongele zalaka lolendo yo motinda libota ya bana nzambe bana baye na bwanya pe mayele na kombo ya mozalisi nzambe nguya koko Kimbangu alakaki bilenge bakoya bongola meso mwene bilenge bisoye bana baye na bwanya pe mayele na kombo ya mozalisi nzamba nguya mangongele zalaka lolendo yo mokumbi libota ya bana nzambe bana baye na bwanya pe mayele na kombo ya mozalisi nzamba nguya
Yo moindo nzambe alingaki yo utakala. Yo moindo loposo nzambe aponaki. Yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobi kona yo ezali wapi. Oh yo moindo nzambe alingaki yo utakala. Yo moindo loposo nzambe aponaki. Yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobi kona yo ezali wapi. Awana se nzambe alingaki yo atindi mvuluzi kimbangu lelo elaka ekoki ekiti na peve ya Kongo tokoto sali susu nani na seyo moindo nzambe alingaki yo utakala. Yo moindo loposo nzambe aponaki. Yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobi kona yo ezali wapi. Poso moindo zali kozela nini po yo zongela lelo nzamba bakoko na yo. Poso moindo zali kozela nini na Kongo po yo zongela solo nzamba bakoko na yo. Lolenge moko na mikili misusu bango basambelaka nzamba bakoko na bango. Lolenge moko na mikili misusu bango basambelaka nzamba bakoko na bango. Koko kimbangu zongela banana yo ya Kongo po bazongela solo nzambe na bango. Mama kimpa vita zongela banana yo baindo po bazongela solo nzambe na bango. Bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso mboka ya Kongo. Bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso mboka ya Kongo. Bwanyama yele loba mangongele na bilenge nyonso pona mokili mobimba peva Kongo ye na bakoko na bilenge nyonso pona mokili mobimba. Totombeli ntekelamu na kombo ya limoni selia ya mbokoko mangongele agomoro azali na biso na bomo ibwaseko butu pe moi lokoyo yaki kat na biso otikelaki biso makambo ngo na ndeko kobatela yango pe to chango likolo ya mesa mokili mobimba pona moko na moko abuka bolamu abomoto na ye moko na moko asepela na misala ya pasi nyonso bakoko bamonaki pamba te balobaki ete pasi na bango ezali bisengo na biso bakitani mo bango. Totondi obotondi na musala kitoko musala malamu oyo yaki na yango na etinda ya mvuluzi kimbangu pe otikelaki biso nyonso na poasa na bosembo ya nzakomba. Olobaki ete ata otiki biso na nzoto molimo na yo ebanda kokutana na biso pona kopesa biso ligne de conduite oto kozana nango pona ko développer makambo oyo. Tina yangwana olati biso na nzoto pona kopusa biso tokende na liboso pe ko bimisa likambo bakoko ndenge onyokwamaki uta baboloko ndenge na ndenge na makala na sirko na oto benga demiap na cour d'ordre militaire na oto benga donc okangamaki bipa union subiso zali ba témoin oto monaki misala na etike lembo oyo ekobimisa liboto kat na pasi pe na boumbu oyo umeli tango molai. Kombo na nzambe otikelaki biso elata biso na mabota na biso ebatela biso butu pe moi na bisika nyonso tokotambolaka epesa moko na moko likabo mwae bakoko na biso apetwa oyo lobaki ete loko okei na mokili ya molimo okei kofongola bizibeli pona to banda kokutana na bakoko elakisama pe ekokisama na kombo na bango kati na mbela bilaka nyonso o balobaki ete liloba na bango ezali nguya ekotelengana te lokwa maibo na kati ya zamba kasi ekokisela biso mokano ya nyonso etikala se bongo oboyi bakoko fimbo ya kekele oswe na Kongo nzana libumu teke malamu bolei bolamu botondi ne sengo liloba nzambe bomo aseko oya bakoko na biso ekotikala seko pokwa malamu na mokili mobimba.